aza l'île Fodétin, mosusu aza donc madame Belvi quand solo balelo donc déjà mutu so komi na ménopause aza na mobalité eza péché te c'est ça likambo et comme ça nere ya mutu tandi et malobi mabe asoloba mabe objection chef président nayebi te toza awa pour défendre madame nayebi te oza avocate ou bien je sais pas si na ko classé na roni naza avocate la signification naza avocate na tanga na ina oboka mwa point tu as quel âge nana 15 comme na nga maître Mbaya na muluba biso tokola mbamba maître Mbaya 15 ans tu as fait l'université. Bino bozela boza calme. Na tanga na ina. Ngamona ebine na défendre mam. Oh, boza la calme. Oh, tanga si binga za la calme. Toko solo la soki na bimi awa, na za na parquet. Oh, na pas grande distance à Gombe. Bozela boza la calme. Omoni, ya on baloba tozara ba jité. Oh. Bon, binga soute. Oui. Nga les avocats mams. Avocate. Avocate. En quelque sorte. Nas avocats à mams. Maître, s'il te plaît, quitte ta sac. On a sac à solo. Taka nga na défendre mams. Biso ne abilo kwa solo. S'il vous plaît, participez les autres, maman. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne yo ebilwa, ngape na ebilwa. Yo ko ke na mabongote. S'il vous plaît, madame. Maître Mbaya. Maître Mbaya, tu es ko tangi na ina, o sali droit na ina. Apaisement, s'il vous plaît. Déjà, partout, toujours, bazalaka agité. Présence, il y a cliente dans la belle vie et comment déranger bateau. On a bango, vous me belle vase à la rana été. Parce au niveau de 1, na madame Belvic à l'équipe on a un nombre de films, nombre de réalisations, il y a un nombre d'événements à l'équipe excusez maître, spectacle moi où tous les canaux showbiz nous tout ça là qui ouais biso tout ça là qui comme il faut côté Tribunal HD. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Affaire film meurtrière. 89/1. Silla contre Belvi. Maître Chacha, partie civile. Maître Samonter, partie Belvi. Maître Mbaya, partie Silla. Maître Mbaya à la barre. Maître. Toujours agitation. Hein? Mamba pas César. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur magistrat. Oh, maître. Oui. On s'est à l'université wapi. Na campus. Na université nini? Non, t'as l'université non. T'as université moi wode. T'as quand même défendre mams. La université à privé Pesali. Natanga na université cher na Kinshasa. IPN.
Taka naza avocate ya Mams. IPC. Natanga na université moins chère. La belle campus. Non, non. Nga natanga na INA. Na sisa kuna na distinga. Na kendati master. Droit na INA. Oui. Ezalaka. Oza na Kinshasa te. Oza na Kinshasa te. C'est étonnant. Oh. Droit na INA. Ezalaka. Bon. Oza na parole. Oui. Nga naza avocat Mams. Avocate. Avocate. En quelque sorte. Naza avocate à Mams. Maître, s'il te plaît, quitte sa sac. Où est ça qui est solo? Taka nga na défendre Mams. Biso nde abilo kwa solo. On des aboué Hermès original. Ba signé à Hermès de Paris. Et il y a original. Maître, avec tout le respect que je vous dois, quitte sa sac. Problème des arts, mon ça qui a coûté trop cher. Place à Rochango Awa et Zati. Bon. Pourquoi Memilanga? Madame. Maître. Ok. Nakiti wana nakiti wana. Malgré ça kiti moins cher. Vous avez tout quand même. Oui, ma casse. Vous avez na INA. Mais ils ont les Cambouis, les Bosso dans la République démocratique du Congo. Mais tu peux si on quand même parole. Tengane na zo apprendre yo apparemment yo tambola te. Aussi ça va appuyer. C'est pas important. Nous pas Papa juge. Nga yi Kylian nga na yi ko défendre yi Kylian nga. Kylian ngai client na yo Mams. Madame. C'est Kylian pas Kylian. Namo ko ba guerre d'esprit ezara. Na yi ko défendre yi client na nga. Nde bolobi wana na chaka po bino bolobi. Pour nous dire bien ce bois contre nga abe ko sala benga miss dolo na benga ya gola mabe sala ayo ko défendre client nanga parce que musala au client nanga engageant les pour na défendre yé na ba produit na yé na protéger na ba tout nyoso balobela kae muto yoko défendre ba benga kepe na Mams oui oyeko défendre asa productrice. Oui, baquette. Tu as tout dit sur les avocats. Oui, les avocats sont représentés. Voilà, Maître Mbaya. Continue, Maître Mbaya. Nayaki, parce que Madame Belviwana, Azan n'est pas collègue. Bon, t'es collègue. Même ça, les colo. Azan est collègue. Nani kapu basala msamo kwa babi ngamba mba collègue. A collègue. Ya Mams. Ye atuna na nde na yebiso tuna world. Pour Mams soit côté na scène la taka bilo wa solo. Vous comprenez? Bango sikoyo. Oh, musa na bango koloba loba. Batu ne baloba loba toyoka mais ye moko belvi aloba ele Madame, ote. s'il vous plaît. Ah? Na kati aux paroles. Pona non na sisite. Loba. Oh eza mboka na biso. Maman. Tribunal eza biso nyonso. Yoko katanga maluba bongo te. Ah, maman. Mais objection, je ne comprends pas. Madame, c'est quoi juste le problème? C'est quoi? Problème est ça awa et le ko biso to biso na client nanga to solo la qui ensemble. Arrêtez vos téléphones s'il vous plaît. Bokabo nani téléphone ils ont la madame na téléphone. Non, répondez moi. Ils ont dérangé biso maman. Biso to za bateau bateau na taka na ba client belé na ba cliente. Faut bien comprendre, non répondre bon aussi. Ma téléphone est trop cher na ko bimsango boité. Bon, et là quand on a yélé à donner ko funda, et ça sur film na bango wana basali wana meurtrière wana. Ce qu'on a filmé wana be fille mo loba ele oté batune malobaka. Batuna biso pe o ba défendre même si baloba. Donc baloba naka. Belle fille moko. Ah, et ça pe nani yango boye. Hein? Oh! Yo e baki ozokota na exabino bozela boza calme. Na tanga na ina. Nga mona ebine na o défendre Mams. Oh! Boza la calme. Oh, tanga si binga za la calme. Toko solo la soki na bimi awa na za na parquet. Hein? Oh, na pas grande distance à Gombe. Hein? Bozela boza la calme. Ah! Omoni, ya baloba tozaka ba jité.
Bon, on soutenu. Oui. Oyebi eloko sali. Ozo honorer musala o lateli to joana. C'est condamnable. Benda nanu. Te yum to ebisinga na yamba. Ngana bisa ko yamba. Bon, to kena biso arrange un peu nini no. Non. Nini, c'est bon, c'est bon. Galinga izabwe koto mo mo. Obi ke tozawa awa pona ko défendre ba vraie valeur. Oui, oui. Si la muta ba valeur est belle. Mams. Oui. A sa fierté ya mboka na biso. Bon, na ye ko funda na répéter lisusu marambo na lobaki sur film na bango meurtrière na kata meurtrière wana. Belvi Alexa biso on dirait lobaraté, on dirait qui paraté marambo biso do lobaka. Mais na kata meurtrière ana Belvi film na wana ezangisi Mams kimia. Ezangisi kimia na ndeni ba film Mams etala mate. Na kata meurtrière Belvi azo boakela bambwakela. Est-ce que biso to ko sepenelo kwana? Bit ya kofunda ye yango wana. Oui, na ye kofunda sur film na ye wana meurtrière o ya komi azo s'attaquer na kilia na nga ma. Mwakela ngo ezalaki nini? Mwakela wa ya liboso ezalaki ménopause sans mobali. Ménopause sans mobali. Après ye koloba soki bo lukinga makambo a passé ko banda. Akoloba na kilia ntsanga bongo te wana komi menace de mort. Merci beaucoup madame. Merci. Voilà. Au sentir, hein? Pardon, madame. Pardon, s'il te plaît. On cause à la Agini. Nga? Nana 15 ans, hein? Au boka mon point. Tu as quel âge? Nana 15 ans. Comment on a maître Mbaya na Moulouba? Biso to kola mbamba. Maître Mbaya, 15 ans, tu as fait l'université. À 15 ans, on a Nyoso. École primaire. Nyoso. Nga banda classe moi muketi. Pe na tangi na ba école à chercher le quoi nous avons maillé les makasi. Ni en 6 classe. Donc si je comprends bien, 15 ans, on a déjà maître. Oui, oui. Et puis pe na distinga. Voilà. Na sala master. Ah bon? Oui. Et puis au sala droit na ina. Merci beaucoup. Merci. Tu peux te mettre. Voilà. Pour ressentir. Maître Samonter, avocat, parti Belleville. À la barre. Merci, monsieur le président, pour la parole. Merci. Bon, déjà, avant la bande, nous avons mérité de batambolaka. Maman. Déjà. Et votre apaisement, s'il vous plaît. Déjà, toujours. Oh. Partout, toujours, parce que agité. Présence, il y a client qui n'a belle vie et comment déranger bateau. On a bango, vous me belvaz à la ranaïté. Donc, belvaz à la son mobilité à vivre. Donc, vous ne soit belle vie qu'on va contrôler. Maître Mbaya, s'il vous plaît. Maître Mbaya. Bazo contrôler le mouvement ni sur Madame Belleville. Madame Belleville sera voyager, il faut bien que ça ni na voyage. Entre-temps, aza congolaise, aza libre na pays na yemi. Bien comme beaucoup monsieur lobby, mou congolaise ni so aza libre sionné na mboka na 24 heures sur 24 heures. Oui oui. Mais Belleville candidat tambolate, asa la film était, a lobaté, a créé slogan té. Na yebité lelo pour bango ba so musala. C'est grâce à Belleville candidat tabani ba. Madame, s'il vous plaît, maître Mbaya, s'il vous plaît. Tout ça na poubelle té quand même. Ce qui est là, comme il y a tolo, ça la production. Car la namboka na biso bat bandolo la producteur bazala raté. Nana la producteur était na mboka oyo. Trop temps ba grand nom. Président Lomba ndolo la producteur na mboka oyo. Muyombe gauche la producteur na mboka oyo. Mais bato baso lo bango butu moy, tout monde na nigérien. Ceux qui m'ont causé un bon produit, ils ont bimisa bango pour pouvoir culture. Et là, tu as raison, et mon ami aussi, Kanyombo. Et puis mon petit, la vie est sauvé, alors il a fait producteur. Ouais, et c'est là qu'il vient de la raboutou, moi, il va producteur, bazate, théâtre, ils ont koufa. Et comme il va mon petit frère l'a dit, il ne se met pas, il est là producteur. Ouais, président. Donc c'est ça, continuez.
grâce à madame Belvi Kandi ayoki kolela ya bato nde balobaka soko zui partager na baninga azui mbongo na ye ya pasi atia ngo na production grâce na ye mutu solo ko ma fier so na zui mbongo na sa chaîne nanga so na zui mbongo na sa la production mais ba bossa na source soki mutu oyo ko défendre soit disant mams azaki modèle c'est que l'entourage ne peut pas modèle balinga bazala ndenge azali ndenge bango nyonso bazali nazo ta ko mona bango nyonso bato bazaka pembeni ya client na ye na mona baza bango tout presque ndenge moko to benga lelo ba Lille mususu aza Lille for the temps mususu aza donc madame Belvi Kandi solo balelo. Donc déjà, mutu so komi na ménopause, azala mobalité, eza péché. C'est ça likambo. Et comme ça ka nere ya mutu tandi. Et malobi mabe. Asolo ba mabe. Objection, Monsieur le Président. Naïbité, toza awa pour te défendre madame. Naïbité oza avocate ou bien je ne sais pas si on a beaucoup classé na roni. Naza avocate. La ditose oyo la dans la signification. Naza avocate na tanga na ina. Tosali place na yo. Toyoki yo yoka muninga. Jusque là nazo comprendre te. Nga nazo na partie civile toya pour te défendre mutu nyonso. Mais na ka oyo en tout cas monsieur le président, je suis vraiment navré. Très navré. Bazo ko accuser client na ngai alobaka te et c'est fonction te na miboko mboka na biso est madame Belvi Kandi so mike fo lobaka kaka aza hypocrite alobaka te bazo ko accuser mutu bofinga ka répondre à binote est ça censé faire répondre bango kaka basa no niveau moko te de 1 na madame Belvi Kandi à l'équipe bango no ba nombre de films nombre de réalisations ya makambo sala le nombre d'événements à l'équipe bango. Excusez maître, spectacle moi où tous les canaux showbiz nous tout ça là qui? Ouais, biso tout ça là qui ont. Et comme ils sont côté et comme ils sont juge yo moko. Oh. Voilà ce qu'on dit. Aussi la place aza fille lombe souka. Non. Non. Ah fille lombe souka. Maître Mbaya s'il vous plaît. Baza bana papa moko te client na lo bakaza mwana ya rock bodo. Alors bakasoka za oaza grâce à bodo. Ah Maître, monsieur le président, c'est quoi au juste? Alors, Maître Mbaya. Mais monsieur le président, objection, c'est quoi au juste? Depuis que la dame a dit, c'est elle. C'est toujours elle. Yeka kanda zoloba, yeka kanda zoloba. Bazalaka toujours agité. Quand on a raison. Bandeko bazoloba qui bazalaka toujours agité. Parce que on a zoloba. On ça bango raison de ni. Yo na muta parti. S'il vous plaît, participer les zoloba maman, hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne yo yebi loi, ngape na yebi loi. S'il vous plaît, madame. Maître Mbaya, tu as dit que tu as na INA, on s'allie droit na INA. Et puis on a l'âge à 15 ans. Monsieur le Président, oui. Soi-disant avocat, c'est ceux qui m'aiment, je ne sais pas, parce qu'il y a tel qui Mams, c'est un nom vulgaire. Les amours, maman, jusque là, tu as évité ceux qui ont non propreté. Voilà, c'est ça, merci beaucoup, messieurs. Naïe à lobby, Baya qui va funda qui si j'ai dans la qui ménopause sans mon bal, pique et Zaki Nakati. Et toi, confondre des films Mbaya, s'il vous plaît. Mais quand la cliente, il y a Messieurs sans Madame Belvi. Elle n'avait pas cité les noms. Elle n'avait pas cité les noms. Nakotala ezala qui peut na complexé. Mais tant on a sauté la dissous na kitina c'est en tout cas c'est regrettable. Tant chers collègues azolo baki azana âge il y a 15 ans. Biso no sotoye puis pour na toi atteindre ba niveau to za faut la 29 30 parce que c'est pas une messe à faire. Hein? Et puis naye lisous la classe. Maître naye lisous na kotala je ne sais pas kobanda na mbula nini ina et comment na faculté ya droit boyebi ndete boleka kuna ineza la wa président cette dame a mérité kozala na kasote kasi na prison. Parce que bangonde bas yo kata dossier la réputation. Yo kata dossier. Maître. Loba bien. Et puis naye na suka. Oza lo côté awa. Abimisi
na ba injurier na kati ya procédure. Est-ce que baza ba valeur? Na ye na partie ya Madame Belleville. Ndeko alobi quand cher collègue alobi ke ezaki na kati ya film de Madame Belleville. Alobaki. Toi toi je coulais moi mais ménopause voilà. Ménopause sans mobali. Ménopause sans mobali donc. C'est la colère. Ménopause c'est bon eza mobali azolandela ménopause. Belleville pas bête kakara linga koloba te. On fait la hypocrisie. Asa la fille maintenant loba la biso poigne. La moni a. Mais c'est ça mon terre alobi ke na ba parcours nyonso na ba voyage nyonso client na ye ya salaka bango basakana pona kolandela ye nandeni ya voisin koleka ma na biema na ye ba contrôler kango latini wala ta mabe en tout cas oh be fait la ta mabe monsieur le président si la tableau à Congo maître pardon s'il te plaît maître Mbaya tu veux que ça la sap awa d'abord arrange ni aux hommes on a été maman on a quand même payé moi site au-delà de tout autant il y a ina au sali droit ça honte qui suis étudié en ina nasa fier na moi est-ce que oyebi que Madame Belleville au fundi azali pe mutu aleka na ina ando ya na ina te ando beta de tour nana moni na station parti civil ezolo basi atikala onyata ina te client tanga sila ndani azala maître Mbaya c'est déplorable continue naka oyo monsieur le président en tout cas natiki yango nyonso kana maboko na yo parce que abandon de poste je ne trouve pas abandon de poste voilà. Merci beaucoup maître Mbaya tu peux te mettre. Il pas fanat. Tu peux te mettre. En tout cas, bino a boza contre. Mambo si la ate. Malgré, en tout cas, tu as qui aux paroles. Oui, président. Tu peux chiter. Donc déjà. La chiter, on a besoin aux moi la si je comprends bien, et loko oyo maître Mbaya ayeko funda Madame Belleville. Ou azali avocat ya maître Sila silence na ezo déranger silence na ye et puis na slogan na ye to na ko jouer na kata scène maître Mbaya vous pouvez na ye ko funda sur film na bango wana meurtrière oui film meurtrière et sangisi cliente na bango kimia bilo ko sileta masute par là ya tia ba moi kele belé so ko mingi ta mona azotala masute banda histoire ya YouTube ya madame YouTube ezaka Madame Belleville ah bon yende mama Silisa nzala grâce na ye nanu ashua na film ata mon côté lelo ata parmi ba valeur adama kanwa ya la histoire ya théâtre ya mboka na biso aza le sel mama tu as des épreuves à makambo solo que Madame Belleville a makango monsieur Google tu as des épreuves maître ye mutalobi awa oui biloko solo be kokuter cher to ça ya ba valeur faut défendre ma valeur s'il vous plaît c'est bango bazana ba valeur bango bazana ba valeur tu peux continuer Madame Belleville pour na chiter na histoire ya théâtre ça muto photo boka la ba flair même na domaine ko jouer a jouer ba rôle nyonso jouer moi na classe a jouer ka maman a jouer ka yaya a jouer ka rôle nyonso jouer ka akomaka écriture entre temps aza productrice ye mutu mo Madame Belleville a sala mambebele grâce na ye lelo bango pe bazo musala soki lelo ba porter parole ya théâtre ba communicateur lelo ba komo yo ka pe fier na lobela ka théâtre tout la chronique musicale c'est grâce à Madame Belleville Kandé comme appelle musala moko noble na rovanda pe na beta ka tolo la défendre na ka mamba théâtre na tika musique c'est grâce à Madame Belleville Kandé comme ça théâtre noble musala moko ba noble lelo ceux qui bango ba critiquer Madame Belleville Kandé ba kaza parmi ba valeur ya mboka na biso a mérité bino justice justice na mboka na biso bo protéger Madame Belleville Kandé ba protéger contre bato boy bo protéger Madame Belleville si la ndé rwandaise Belleville congolaise na tuni yo papa des fois mais loba kamubobo loba film na bino so esenga balongola na YouTube balongola po biloko client ngeta maître Mbaya s'il vous plaît maître Mbaya s'il vous plaît président est-ce pas hôtel mo bazana no ba fanatique yo ka baleza bakute
les abakuki ozolo bezaka ba communicateur bloc ba communicateur. Pour venir non ba organisateur marche de santé oh ça la récite na mboka na biso au moins un nombre de fanatiques na marche de santé. Ah bon? Ata marche de santé pambo ba sala récite za wapi. Madame Belvi quand de montrer bango na se ambula. Na se ambula mutaobi msa $10 $30 somba billet na se ambula. Pour na showbiz. Est-ce bon ba fanatique? Bokata rido. Tant ba luka ba tala na YouTube, ba zana ba fanatique. Ba fanatique no ba za ba robot. Yani. Ba fanatique robot. Ba fanatique robot ndé. Et ça ba touté, ça robot. Bon, la séance en tout cas ma papa nani maître Vanda. Merci. Compte tenu à nyonso leki awa tribunal to juger boy. On t'attendait bien. Affaire Oyo. Pour ma békozala. Bah no ba accusation. Bah no ba mata miniature. Moi si nao. Makang na libanda. Bah no ba mata miniature. Moi si na mata miniature ba belle famille na ba famille no tous au Maître Mbaya. Maître Mbaya. Pour si là na ba makasi ba défendre ba soda Maître Mbaya. Nazaki na ami moko à l'époque en 1986 comme on a Ezaki Mbaya personnel. Azaki directeur de l'école Mokengeli. Tant on a aucun Mbaya dans ses souvenirs na ami nangawa. Alors il faut quand même honorer Kombo. Ba Kombo na pe na mona kezaka ba to mayeni. Mais je suis étonné na Kombo ya Mbaya ya boy. Bilongo boka moi ange na zo sala boy. Bon, la séance est levée. Totelemi tokokuta na awa mikolo ezali koya poto silisa procès oyo toto kata procès oyo ya ndenge parti ya madame Mams bafundi parti ya madame Belvi tomoni parti ya Mams tozana maître Mbaya parti ya madame Belvi tozana maître Samonter parti civil tozana maître Chacha. Président ba memela biso ba preuve. Ba preuve nya meme. La séance est levée. C'est documenté madame. Voilà. C'est documenté la ndeni. Eloko ablé oyo nango. Maître Mbaya. Séance est maître Mbaya. Chaque tout le bakati angote. Poso bakata o mabeli ngoza na leska téléphone. Tangasi dibinga zoyanga o mata miniature. Mais c'est le président. Miniature on dit. Je ne sais pas, miniature c'est quoi le miniature? Miniature c'est bango. Basa batu. Tango mimona bébé. Okoyeba. Donc, okoyeba comme miniature. Bango ba daso ba fingi ba zo longino ba tie po mona mutuni bango ba. Ah, OK, na fiche. Oh, loko madame Sila zana bato makasi ba défendre bino ba komisa ma finga. Maître, président protégé ngai. Merci beaucoup. Justice est protégé ngai. Maître, mona ina. Justice est protégé ngai. Chers collègues, tokuta mikolo ezali bosai bien nde bokati kambo lelo te po mabeli ngaki ozala. Nga alinga te na kilia na nga futa nga mbongo likolo makambo oyo.